awa toza na kinkole toza na zando oyo na kinkole maréchal ye moko nde atongaki zando oyo toza place na azali kosala mitingi lokwa bato nyonso baleka baza motema mabe barenivele zando te bakota na badocumentaire zando oyo eza zando ya maréchal ye moko moto asalaki marché oyo biso nyonso toza na droit nzanga koki kozwaka biloko ya papa tekaka ndenge azoteka te baya maranto aneti baza bana sadani bazali bana ya niwa bazali toza na droit ya kozwa biloko wana ya maranto aneti aza donga mobutu aza wana malo mobutu aza wana toza na poto biso tozwa biloko lokwa ye alobi akosola na nga te mpo nazaba mwana makangu me naza na droit ya kozwa biloko ya papa na ngai. Mbote mama. Mbote. Ah mama na ngai na kosepela mingi babi yo moto kolambelaka mobutu lelo penga pe chef nzamba nzamba nazomeka pe loboko oyo ya tata mobutu ndenga bandeko ndi eza bongo te. Eza bongo. Ah mama na ngai wana tiko ozosala eza mbisi nini? Ezali ngolo. Omoni lokola tuboza pressé makambo ngo eza pressé tosomi kaka mwa ngolo mpona kolakisa ke tozolamba mbisi ya mai. Non. Maintenant mingi bana membre parti bisingani otubolandaka ngawa bino chef nini nzamba nzamba bolole yango mosenzi mbokatie motama kolungulu mbokatia monene ngayo chef nini nzamba nzamba bana membre na ya biso podcast télévision ya biso podcast télévision bomonaki ete manaki elekaki tozalaki na ye moko princesse fumu tatu mobutu apeso tozana ye bomonaki barekete ekotelaki biso mingi bato bokomantaki bolobaki botunaki be mituna tozali awa na ye donc tuna pe kaka mituna wana ndenge botunaki tozana bino ensemble awa na ye mais kozala ensemble tozosala découverte na biso et puis pe lisusu pe aza kolambela biso lisusu biloko ya kolia biloko ya bangbani princesse losako ya yo ndeko yebisa biso tosolaki ta fois passée masoyo leka kitoko tozalaki na mbisi badiaspora bamoni balandi kitoko mbisi kitoko ndenge tozali siko lelo yo tozali awa oza mongwandi ozoliesa biso nini? Bon nga naza 50% mongwandi 50% ngombe po mobutu aza mongwandi me bamama nanga baza bangombe puis nazolobaki toza bangombe ya lisala mboka na biso eza mondongo doso nalambi biloko nakolamba makemba po za bangwandi mbisi ya mai nakolamba po biso bangombe toliaka mbisi ya mai mingi yango ngelo nalambela bango nalambi mbisi ya mai nalambi pe na makemba. OK ya libongo me moni émission lekaki mituna bato batuni makasi bato babi yo zali mwana mobutu ya mama nani mama na yo nani? Ngai naza mwana mobutu mama na nga kombo ne Sabina Gabi Idono aza moseka ya lisala papa moto aboti mama na bango auta na mondongo do naza mwana mwasi ya lisala biso tokoki kozwa bokonzi parce que papa na biso mobutu babotaki na lisala asali ate eloko te mama oyo aboti mobutu mama sese auta na mondongo koko na biso ndoko oyo aboti bamama auta na mondongo yango papa akoki kolatisa moto couronne te mpo alatanga nakoma princesse. Mais kasi bato balobi toyebi be bana mobutu mais bino bayebi bino te bayebi biso te parce que papa na biso azalaki biso mama na biso azalaki libanda toza ebele soki toza mokela libuma pa biso tokokoma ata ba 100 et puis nazoyebisa peuple congolais papa na biso mobutu akufa te aza en vie. Papa na biso aza en vie aza na Kinshasa aza en vie bakomona lisusu mobutu azobima mpo na kopesa discours awa toza na kinkole toza na zando oyo na kinkole maréchal ye moko nde atongaki zando oyo eza place na azali kosala mitingi lokwa bato nyonso baleka baza motema mabe barenivele zando te bakota na badocumentaire zando oyo eza zando ya maréchal ye moko moto asalaki marché oyo. OK mais bandeko bazolanda biso boza mpe na relation na nzanga ya nzanga bosolaka mpe te nga nauti lisala nazofa na Cameroun nauti Cameroun nayozwa bokonzi nanga mpo apesaka bokonzi na 13 ans loko napesaki noko na biso azosala eterim nake Cameroun ntango na ye kozwa mpo nasala bokonzi nanga nananga apesa bokonzi wana noko nanga moto apesanga bokonzi ateta moto apesanga bokonzi ntango nasilisi tosali remise nayebisi bango avana bana mosala kota banoko naye koluka nzanga mobutu nake koluka mpe
camarade na ya yebisi bango ke akoki kosola nanga te pona za mwana makango ngana ndimi ata na za mwana makango mais na leta mwana makango azate biso nyoso tozana droit nzanga koki kozwaka biloko papa te ka nenga azoteka te baya Marie Antoinette baza bana Sadam bazali bana ya niwa bazali tozana droit ya kozwa biloko wana ya Marie Antoinette aza donga Mobutu aza wana malo Mobutu aza wana tozana posa biso tozwa biloko lokwa ya lobe kosola nanga te mpona zaba mwana makango me naza na droit ya kozwa biloko ya papa nanga epu nayebisa nzanga papa nanga aza vie akomona lisu papa nanga ntango papa na so bandolo bake liputa vert abandaki koloba pantalo te ngai nakolakisa bango papa nanga Mobutu azali mpe akopesa su discours na Kinshasa baomona me kasi lolenge bana membre bakolanda biso partout bisika ezwami bango lelo tokomona ete yo lobi ete papa Mobutu aza me wana kuna kufaka na Maroc eza ye papa biso akufa na Maroc te papa na biso ntango abandaki kobela na Maroc akomi na Maroc koko sa ye kotala ye na Maroc ntango koko sa azongi États-Unis koko sa aza koko ya Mobutu aza premier savant na États-Unis ntango aye kotala ye na Maroc atindi basoda baza lokola bamédecin bazwi papa na Maroc bake kosisa hôpital na ye na Suisse epuis ake Maroc epuis ndenge nazoloba papa biso aza na Kinshasa aza vie aza vie papa na biso aza vie bachef coutumier soto bazoteka mabele ya papa na biso akofunda bango mpe bakosamba na Mobutu aza akufa te aza vie mais sikoyo lolenge ndenge bato bazoloba relation nini boza nango na mama Bobila Dawa oyo wana aza na Maroc wana aza mama Bobila Dawa aza mama banzanga aza mama nanga biso toza problème te nakosolaka na ye mpe nakosola na ye te mpo soki nakutanaka na ya nanga nzanga soki azalaka mote ya mabe te mpe tozwaki opportunité ya kosola na mama naza na problème na mama Bobila Dawa na makosi te baza bamama na nga nazali kokende wana so papa aza na voyage bapesanga biloko moto aza mote ya mabe eza ya nzanga me nga aza na problème na ye mais kasi yo lobi ke Mobutu akufa te aza mvi sikoyo ndenge ni mama Bobila Dawa aza kuna na Maroc kuna parce que eloko wana basalaki eza baaméricain nde bayibaki maréchal aza en vie bakomona papa na biso akopesa mitingi akoma paster bakomona maréchal avie mpe moko adeklare bamapango na ye bachef coutumier bazoteka mpo le 16 wana le 16 avril asolaka na bachef coutumier epuis epesaka bachef coutumier mbongo bachef coutumier baza na droit ya kotekaka mapanga Mobutu te meme Kisekedi ndenge aza wana aza mokonzi ya peuple mais aza na droit ya kozwa biloko na biso kokabela motu te mpo eza biloko na biso eza privé yango wana bana membre bomoni ete ndenge tozali na chef Matumu Tatu Mobutu princesse oyo tozali na ye bomoni baquestion bato mingi balobaki mais bazomona tato elongi ya Mobutu epa na yo bamosusu babi te tozomona elongi no te bamosusu bazobona te toyebi bana Mobutu ebele ye kaka azoyaka koloba mpona kozwa mwa babien yalibe bongo naza na posa kozwa babien te naza na posa ngai nazalaki na posa nakota labo namona maréchal naza na ntina moto aloba te nayaki oluka papa na nga nde namoni nakotaki mpo naza chef oui bachef coutumier na mboko baza te soki bachef coutumier bazalaka awa mbe bamonaka maréchal atravaillaki na Kabila mpo nde bamonaki ete naza na posa lokola namoni papa na nga tokende papa na biso akende kofunda bachef coutumier nyonso bateka mapango na ye naza na etere te naza na posa kozwa eloko te nga moko naza mbongo na nga na kosomba mapango na nga me biloko na biso bachef coutumier baoteka papa ye moko akoreklame biloko mpo aza vie bon bana membre awa toza na wenze oyo eza wenze ya papa asala wenze ya Mobutu wenze kinkolo eza wenze ya maréchal ye moko asala abandaki kopesa mitingi toza ya fasi ya commune tokozwa ngo mpe abandaki kozwa biloko awa azosomba biloko awa ok wana sikoyo tokende tokota wenze tozolia nini lelo nalingi nalamba makemba na mbisi na mafuta mbila eza biloko na biso baafricain eza biloko ya bangala ya bangwanzi baliaka bangombe mpe baliaka bandeko ya podcast balandi na biso ya podcast bomoni ete tozali na princesse tosoli mingi me tokoti mpe makambo ya kolamba mpona kotalisa bino azali chef mais ayebi mpe kolamba princesse oza na bana combien naza na bana 5 bana 5 baza mpe kaka na ngomba ya Kinshasa no bana nga bato bota bango na bangi bamosusu baza na bangi moko aza na IEC azwa licence ane oyo ok bandeko ya podcast tokoti wenze na princesse masolo eza ebele tokosola mpe wenze tozotamba mpe tokolia tobanda osola tolanda lolenge tokosomba mpe mbisi na biso ezali be ebongo te tobanda nde kosomba nini market mama oteka market combien pesa biso market
Donc il est là tozolia monganja. Hein monganja? Bon tokota na zando toyebi te. Zando ngo pe yoko sunga ngai po. Oui. Totala mbisi, tosomba mbisi, totala sombisi bateka ande nini. Toluki mbisi ya mai. Tozosomba mbisi ko tosomba mbisi ezotambola. Losako na biso e. Tolamba bilolo. Tozo sala cacao. Bambisi akufa te poto luka mbisi moko ezotambola. Ozomona awa marché o nyonso ezali zando mobutu ye moko azali kokota. Awa ye moko bande ko ya zando. Marché ye moko azali kokota zando oyo tango bazali na mama Antoinette osomba biloko. Lokwa bakongo batu nyonso eza kabila eza ye kisekedi ba mutema mabe moye babongisela ba mama place oyo ezate po tango maraîcher azalaki omoni awa nyonso ba mama bakotambola atie ba maison batie biloko bazibi me ba mata ba mande ba oteka mais n'époque ya Mobutu omoni baba na Mobutu ye moko mutu asala ta ba mande ba oteka do ba mama bazo souffrir pas mama Losako mbote Bopesa be mbote bandeko balanda Mobutu alobaka otumoli Mobutu otumoli ba mama Ebi likambo wana Mobutu alobaka otumoli ba mama otumoli Mobutu ezali bongo mama mwa maboko te Là c'est ma belle makasi bandeko balanda podcast tozali awa tokocha wana wenzoyo Mobutu emoka bandeko yawa na mama ko mama oza combien yawa tozosomba nyoso 10 000 topeso 8 000 mama toza mbongo te taka citation mboko to luka to lia to peso 8 000 moi te to lia ta biloko bio bino nde bosala ke bato baza mena o regretter condition bo teke les ama be makasi so mbule luki ba mama ba ofanda wapi bana ko balandi ko dikati bo moni te tozalia wa na wenze na princesse tozo lia biloko ya mboka tozo lia biloko eza naturel bo moni ezali be kitoko mingi ezali be malamu mingi yango ete na pesi bino mbote na confiance oyo bolingaka ngawa bino chef Mwiza Manzamba pe bo partage ka émission nga pe bo talaka na pesi bino vraiment mbote mingi pe merci mingi na bino nyonso to bozona nga partout monde ate bisika nyonso tu ezwami bino na bosanité trio et aliwana bossi Roni Malundama Yannick Malundama Jack King Malundama baliwana baliko tambola malamu na podcast musala esala malamu na bosanité na ngambu kuna na Faransa Ize Isongo alibe kolanda ngai moto monene alibe ko soutenir chef Mwiza Manzamba ko benga kalokole ko sungaka bandeko bozolanda ngawa bino tozalibe wana wenze tozo somba be bambisi lelo kuna loyo omona ki to betaki masola bambisi mais awa nde lelo etaliawa tozalibe ko somba mbisi tolia yango tozo chambisa o nengolo bangolo nde totiango omoni princesse abi tozolia bengolo te mangolo na makemba tozombisa tozombi batomati biloko moko ya fresh po tolia tobaluki boye tosomba tomati ka boye apres tobimi émission masolo pe mabina tozana bino tozali be kotambola na bino partager émission oyo liker et puis commenter ya libe malamu olingo soutenir nga bino chef Mwiza Manzamba bino ba sponsor pona menaka oyo ngana princesse e kozala be malamu bobenga na numéro wana bokobenga bokoyamba pe chef Mwiza Manzamba tokoswana bino bo soutenir émission oyo boko sponsoriser émission bolingi pe bo soutenir nga bino chef Mwiza Manzamba pona musala oyo na ba déplacement bobenga bokozwanga moko pe chef na princesse tokosola be malamu princesse toke na biso mais na moni biso eza couleur te eza mokonga yango eza musala ifo kotumbango kolongola ngo poso meza mbisi mo kitoko lokwa ta eza muke eza mokonga eza kitoko eza lokwa nyama bolokwa ta eza muke to la makota tuwa sima do eza be biloko moko mokonga ngabona osala mponga mona za bayo tozo mamu kwa msusu okay bakobongisa kaka bakobongisa esika wa kaka bampoko bazo bakobongisa tu ekozala bien monde entier bazolanda bakomonaka tokei te biso toye kotala bino toye kotala condition biso bamama tozoteka
po toza na posa ke bapesa biso mbongo te bapesa biso polo te me babongisa zandu ke mama lelo papa bazofuta mabien te biso bamama tozoluka kolesa ndaku mais place akoteka eza mabe soki biso tosengi bango makoki bakomonaki tosengi tozala maposa tozwa biloko mbongo totia na poche yango toza na posa totala condition ya mama bazoteka bakonzi bango moko baleka mpe batala so mbula eluki bofanda wapi. Merci beaucoup. Bye bye. Botika malamu tosomba tomati awa po totelemaki ata mulai awa tosomba pa papa oyo totelemaki ata mulai papa ozoteka tomati aya 300 do tozolambaka biloko moko boye tomati oyo 300 bana membre bomoni tomate yango tozali Congo France Télévision. Ah combien? Wana wisa. Oteki biloko no cher makasi tomate ya 300 ya ba 500 yango. Oyo bomoni tomate wana tozozwa tomate moko oyo. Oh ne tomate tokotia te? Tokotia biloko oyo sali combien? 1050. OK. Muscade, ail. Et ça est combien? 1450. 1450. L'épice oyo hein? Zone 750. C'est ça que tu as bien na bio lelo hein? L'autre on a biloko so fresh. OK. La belle kamba bio na bio lelo nde bio na bio. Ah ici hein? To le kaboto luka mwa to soma makemba. OK. To tambola o. Malembe. Ah makembe za wapi? Téléphone Android. Vous appelez qu'on déverrouiller ma téléphone. Maréchal mutu asala ngo eza mafuta mbila oyo eza lokwa fili okolamba biloko oza no bien ozolia talaka nde eza lokwa mai epuis bamama bapavion tozomona eza place maréchal ye moko asalaki yango me naoregrete ta nde eza obeba do mama deya sosali emesa baza aleza oteka me bazolinga te bazorenouvele te bamama mosu baoteka na se tobima tosoma makemba wana tobima tosoma makemba kuna na makala bana mamba bomoni toza na awa nyonso ezalaki place maréchal ye moko asalelaki zando oyo asalaki yango bamama awa nyonso tu zando maréchal ye moko nde atongaki azalaki soki ayeki nkole akoti na mama to aneti basombi biloko apres abimi asali mitingi na ye nde akei oyo eza zando ya maréchal ye moko atonga oloba nini na bakonzi ya mboka oyo bakolanda biso partout bisika ezwami bango monde entier bakolanda biso et surtout bakonzi ya mboka okoloba nini mpona wenze ya papa nakolobake wenze ya papa ndenge eza boye soki bazalaki motema malamu bakoki korenuvele zando oyo kondiso bamama bazoteka bazopola mbula bamama bakomi na effort ke soki mama ateki bazofuta papa 100 000 soki atia yango na ndako bana bakolia nini bana bakotanga ndenge nini bamama bakosala effort ya koteka mais baplace ya koteka epa bongisela yango bamama zandu oyo bamama bakota na gouvernement bapesa bango bamama mbongo te mais basala babaki lambert oyo bamama bakozwa mbongo mpo bamama bateka wenze oyo eza ya bino bana lokwa nde wenza marché de la liberté le marché de la liberté ndenge ezalaka wana ezalaka nayo kasi ezali mpe ya kabila lipere bafamille ya kabila balandelaka yango oyo mpe bino mpe bana mobutu mpe bolandelaka wenze tolandelaka yango te lokwa maréchal asalaki zando ndiki mpe bato basala taxe ya l'État bakoki kolanda mais posa na nga barenouveler yango ekoma bon état biso toza posa kozwa eloko toza na posa bamama bateka na condition ya bien mais tolandela yango te bapesa biso eloko te mbongo ekota na kese ya l'État mais condition bamama bazoteka nde eza mabe babongisa yango bana membre princesse alobeli mingi makambo oyo condition ya bamama mpona olenge ye moko président Mobutu alobaki otumboli Mobutu otumboli bamama bamama bazoteka na fulu omoni esika wana bato ya sante baza te zwa wana na nsima wana bandeko mais ntango tozalaki na epoke ya papa na biso maréchal tozalaki abandaki koaplike salongo soko otali awa fulu eza awa bazosala mosala awa bakonzi ya leta baza te mpo tala place ndeko mifulu awa tu basali basali te babwaki awa basali basali te babwaki mais ntango maréchal azalaki mokolo neti ya samedi bato asalongo baya biloko tu bakolongwa bato nyonso baministre babourgmestre bazolia biloko ezokutala to mais tala suivi eza te tala mboka nde ekoma ekunde soki tolobi tokoloba te mais biso toloba mpo toza posa mboka etomama liboso mboka eza bana membre balanda podcast wana omoni masolo eza ebele ya kosola tozokende na nzela tosomba no makemba tokoma na veni tokosola bien malamu mingi
Obi mopiko combien? Bon ya hôtel là. Mopiko wana 5 000. 5 000, 3 000, 3 000. Wana tozolia makemba. Totia temps zate. Tika na yo. Mama temps zate. Balandi ya podcast bomoni tozolia makemba ndenge princesse azolamba yebele eza vraiment ya kosola ebele na princesse tozo continuer kaka tokita boto soma makala toki osoma makala princesse ndenge tokenda vraiment masolo tobeta okoki koyebisa biso na bandeko mosusu baoyo bazolanda biso bamisusu baza na doute balobi yo ozali mwana Mobutu il faut lata drapeau ya papa na yo mais yo olati drapeau nazoboya kolata drapeau impère ngaza logo impère eza loko bakatange na barwandais basali motage basambusi drapeau impère mais bayebake Mobutu alobaka komole Mobutu cecc ko kukumbelu wazabanga bakoki koboma drapeau impère ata mokolo te motage na bango basalaki eza moke parti na biso impère ekufa te tozongela yango loko papa na ngango lokwa bato bakatange na barwandais basali motage osambisa impère mais nazoyebisa bango ke impère ekokufa te tokorenuvele drapeau oyo ekozonga bandeko balandi po dikasi omoninga chef nzamba na limwa kobanga mingi talaka makamba yango omoni peut-être tokosola yango tokende ngai nakozongisa drapeau impère impère ekokufa te mpona motage leka bomoni bandeko balanda podcast nga chef nzamba na libe kobanga na mboko soki omeki mwa koloba boye akoyebe kokanga yo yango na libe mwa kobanga mingi bakokanga te so balekokanga bakanga nga moko makumi tatu nde na fandia bakokanga te ata kisekedi ya soni ngaka yokanga nga moko pardon pardon makambo ezali balanda podcast makambo ezali bomoninga nazobanga chef nzamba natika mwasi na ngai omoni na toki naobanga Montréal bandeko masola bien eza na podcast bomoni tozosola vraiment makambo kitoko na princesse yango omoni makambo tozobeta ezali be vraiment kitoko mingi mais nakomi wana tiena biso ya mama merci beaucoup wana tozokende kosoa makala na princesse mais tokozongela makambo wana oyo princesse alobi wana tokobeta yango be na veni mpo na prince we nakobanga bato aner bakomi ebele bato wane bakomi ebele tala bawana bazoya basoda totyaka na se princesse pardon balangela kote me naza libre naza congolais na oloba naza congolaise naza droit koloba yaka tokende boso namoni mabe fo naloba te po ani basoda baza wana makala combien c'est un problème. Soki mama biso bateki makala biso makala. Makala tolambelaka mama na ngai mbote na mboko tozana mama kuna mama gentil balobi bamama bateka makala baloba bamama batelemi na makala Mobutu alobaka otumoli Mobutu otumoli bamama ta bamama na biso baosaka tolia bien po courage eza te so bateki makala te tokolambela nini yango wana donc nzambe apambola bino bakonzi baluka babakila mbe basala mpona bino eloko oyo ngai nakoboyaka tokende tozwa nanu nini wana toki osola nsima ngai naza congolais naza mposa koloba badongo biso baza te mafu merci tielanga makala tocawa kangango mama kangango bana membre kanga mpo epanja te tozoliaka chef nzamba na toki naobangaka naza na bana natika bana te pardon naza na mwana moko naza na mwasi na ngai naza na molonga nalobi verité naza na nga mpe ndumba te chef azaka na basi ebele chef azaka na basi ebele me ngai nazaka na molonga na ngai mpe moko yango naobanga kotika ye natika ye moko na mbeto ata bino moko balandi ya podcast eozala mpe mabe te tolokotie masolo me na ntango ete tokozwama wana bapesher na koya mokonzi ya bapesher ye wana papa yaka te yaka boye te yaka toswana na mokonzi ya bapesher tozali na mokonzi ya bapesher
Papa Losako. La casa Kuma. Ah, balobi on est mon konza ba pêcheur. Président va prêcher. Donc, Si tu as qu'il faut là, va pêcher. on est président ba pêcheur. Oui, oui. Est-ce que oui président Mobutu, papa ya princesse. Et puis papa, on a papa na biso. Papa na bino. Siko atele bino l'état o yazala ki n'époque o yazala ki. Souvenir nya malambo tikala na ngo bino ba pêcheur, président ba pêcheur. Biso ba pêcheur, souvenir munena tikela biso journal le 24 juin. OK. Ça a tiango fête nationale à poisson pour na biso. Ah, on a RDC. Yango souvenir munena tikela biso, atikela biso. Bon, atikela biso marché des poissons na Kikole, atongela biso maison communale, ah on a commune à Sélé, atela biso boulevard. Donc atela biso courant, atela biso mai souvenir amneno pato kanza papa yango wana. Merci beaucoup chef Ali ape manakimia. Merci beaucoup chef au pêcheur. Wana tokeite. Merci na kwa kota banga pesi ngambo te bonga pe moko la za pêcheur. Ah, il pas ça pêcheur. C'est bon. Merci. Chef au pêcheur. Na za pêcheur. Obande pe koloba nalobaka bien na bomambisi makasi olobaka bien po bomambisi nalukaka nalobaka banobala nyonso pata somo mama eo bisengo na bisengo mama eo bisengo na bisengo marechara eo bisengo na bisengo soki bokoyoka boya ebele oa mama eo bisengo na bisengo mama eo bisengo na bisengo mama eo bisengo na bisengo soki bokoyoka boya ebele mama mibaramo nzoni oza mama ya biso aza leki ya papa nani leki nani oyoyo ye moko aloba mbote mama na ngai mama bandeko bazolanda biso tokisana biloko na biso ya bonkoko awa yebisa biso mama bandeko balanda podcast ozali leki ya nani na mboka oyo leki ya setiyale setiyale bandeko bakolanda biso bayebi setiyale atika biso setiyale atalaka be nani azalaka conseiller ya papa conseiller ya Mobutu ya président Mobutu voilà. Donc isikoyo setiyale akenda atika bino awa pe esika la ngai esika ya mwana ngai mwana nani mwana ngai ya mibale azala na bise mama nani mama tete ngai mama moseka tozali awa banda kolambela papa la biso lubu na kokolo bazotambola na papa donc papa banda kolia loboko na ye abanda kolia loboko na mama oyo abanda kotambola na ye donc soki batambola na kokolo bakotambola na papa po papa alamba ye muto banda kolambela papa bilubu donc papa aza na voyage il faut afanda na ye mama kosi afandi mama popula da afandi yako tuta bilubu bota ka lolenge ya mama ndenge azali mama na ngai lobela bandeko bana membre bazolanda biso bandeko ya podcast osali mibu combien ya kolambela président Mobutu oumeli papa na umeli ndenge Mobutu abandaki kolinga be kolia nini abandaki kolinga pondu ya pio dongo dongo nzombo mais ti tango bozalaki wana tango ozolambela ye bongo azali mpe na mwa kosepa mpe na mwa supu na yo omona bengi aseki abi mama olambi be boni anda kosepa mpe tolo mwa lisolo wana akosepela lobi baleki na nga ta ndenge bayebi kolamba ezali sikoyo mais na ndenge ozotuna bakesio toza na mawa ndenge batiki biso eza mpasi mingi na motema yango wana batiki bino ndenge bakenda bazali wana epi ndenge mpe tozali be kolela okoloba nini na bato ete bakotikaka bino bongo bakorezonaka te président Mobutu wana touti na wenze wana oyo place ye moko bandaki kosala mpe wenze wana na wenze ya kinkole awa tomoni yango tukuti yango ezali salite bafulu ndenge nini wana okoloba nini na bakonzi ya mboka baza kolanda biso bakonzi ya mboka basimba mboka na biso mboka na biso Kongo eza mboka kitoko awa eza kikole babandaki kopesa discours ndenge bandaki komona wana président soka kiti bana mboka baza kosepela kobina komela toki nzala ekoti biso na mboka na biso awa wapi moyen yango tolobi basimba mboka na biso Kongo biso ba peuple bandeko tosepela pe ndenge tozalaka kala lelo yo ya biso podcast tosepeli makasi tomoni ete princesse
Kumutatu Mobutu alibe mwana ya Mobutu. Alibe mwana ya Mobutu. Batu mingi bamoni balandaki balobi ote. Batu mususu bazalibe kondima te. Ote wana zalibe mwana ya Mobutu te. Ote wana zali mwana ya Mobutu te. Pesa biso précision. Mama. Oye boyelinga motu ya makasi. Makasi bino mo bozomona elongi na koseka azali makila na ye. Azali makila. Bana mamba bomoni mama ye mutabande kolamba na kati ya ndako ya Mobutu. Ayebi bien que oyo alibe makila. Makila na ye vraiment. O bino boza kokomaka, boza kokoma wana ko commenter bomoni réponse to pesi bino biso podcast tozalaka bepe tembe mingi pe bingamo pe chef ngiza manzamba bolole yango mboka tia musenzi bomoni to meli bino mama ya seti yale, ya seti yale. Ya seti yale oyo wana ta leki na ye yo tozana ye mais lelo tozali be ko beta mwa makusa na biso te princesse o lambela biso nini Lelo ngaza mungwanzi waza tata mwasi nanga do soki lelo na bali mbongo papa nanga lata veste wana bakopesa ye po oyo aza tata mwasi nanga ndelo kwa to bito lamba ye mutu akokola kisanga po lelo ngaso na bali naza na défaut lokwa tata mwasi nanga baza bango nde bakoza na défaut po ye lokwa banda ko lamba loboko na ifasa nini ala kisanga ngo na bina ko lambe pa nanga te po libana nanga ko salema e pa na ye yango na ye to lamba makemba na mbisi ya mai na solo to dia tout asima ye moko ko lambela biso ngukasa po kombo mama loboko mongala ngukasa oyo ngana lela be ngukasa bangbandi nyoso tu mibaramoe mama ye bisengo na bisengo mama ye bisengo na bisengo mama ye moga nzokuna na sima ndenge bandeko bako bina boyoka boya ebele ya mama ye bisengo na bisengo podikata ye bisengo na bisengo Aroni malundama bisengo na bisengo soki Yaniki malundama Jeking malundama bisengo na bisengo wana eza loyembo na koti si 3 trio baliwana Roni malundama Yaniki malundama Jeking malundama bali kolanda na ya biso podcast télévision bana membre tozana bino elongo na chef Ngwinza Manzamba balobi to ko ningi salelo nzungu basengele bango tu bakoloba wana bangbandi bibara mona bino misi nini bolobi nini ito susu na fondo susu na fondo ingela kisabe nini mbisi ya mai susu fondo isusu fondo ngai chef Ngwinza Manzamba na ko dewe mnoka bato bokanga bana mambo tola ndenge bali ko sala misala ndenge bali ko lamba mwa pe mituna pe ko lekela wana pe makamba soup tolanda bana mambo bomone te to uti wenze to tamboli makambo belé oyo te to lobby boyoki biso awa siko to komi na endroit place oyo to alibe ko lamba na ndako ya leki ya seti yale leki ya seti yale bana poto bozolanda boyebi seti yale très bien azalaki conseiller ya Mobutu tozawana na yeye wana aza kolamba mais na tango ete mais na place princesse alamba mais tomoni leki ya seti yale azolamba mais princesse okoki ko expliquer bana mambo ba kolanda biso po nini leki ya seti yale alibe kolamba bon oyo aza tata mwasi nanga ye aza leki ya seti yale et puis ye mutu abandaki kolambela Marichard lelo koza bien nga mpe na kolamba mais pas la biso na bokoko na biso lokwa ye aza tata mwasi nanga ye mutu abandaki lobo do lo papa do lobo kwa malamu papa na ndo kodie pa na ye yango nga pe na ko préférer na fanda mingi pembe na ye na mona ndenge azolamba alakisanga biloko bokoko poso leo na bali biloko mususu ye mutu abandola kisanga do tozolamba ensemble ngana ye bible même elobi ke nga za nga chef coutumier mais naza chef coutumier lokwa ba chef coutumier tout même na bible ba lobi Esther tanga mona ki libota ne komi na difficulté roi timi beko makasi na libota na ye alata ki rafia alala ki na ngona se yango lelo nga na moni libota na biso eza isolé toza humilié même na Congo même na monde lelo nga na lati rafia na bandi ko fanda pona ko sambela ko tala ke tozonga tande tozalaki yango na pas tata mwasi na biso tu ekota tata mwasi azolamba bomoni ndenge tata mwasi azwi bana membre eloko moko elekaki nga wana na bande ko banga na wenze mais awa tozana biso ya kobatama na aza si moto akoya kosala nga be mabe te moto akosala nga be mabe aza te princesse moi mutuna mona ngina tuna
batu mingi bazoloba princesse walibe mwana Mobutu drapeau oyo il faut la ta drapeau ya MPR mais o ko la ta drapeau ya Congo pona nini mituna wana pesa ya no na yo princesse. Bon nga nazola ta drapeau ya Congo parce que tokomba congolais. OK. Mais à part le papa nanga so moni naza na logo oyo ya MPR. Nazo comprendre te so fan de la ti logo MPR bato ba loba o te MPR bayaki awa ko saboter soki nini bato ba te sous logo MPR te c'est que balingi ba loba ke nini association na biso ya MPR ekufi eko kufa te drapeau na biso MPR ezala resute meto réunion toza na réunion te toza na eloko te me biso bana maréchal tokozongisa drapeau na biso MPR tokozongisa maputa ya MPR po eza eloko moko ekoki kokufa te yango merci koyo na loba nano lelo yo tozolelaka mingi pona nzoto ya Mobutu eya me eyaka te vandaka na Maroc bato ebele mi ba comprendre be eloko wana te mekano ko tondola pona soki président kufi na mboka mosusu mboka na il faut pe ko kende pe kozwa nzoto ya président wana mais lelo toyebaka te moi okende kozwa nzoto wana eza te toyeba te ba kozwa kango ndenge nini tomona ke eza na Maroc yebisa biso princesse Mobutu aza en vie ou bien akufa na sina lobaki ona ozongela ngo sute pona sina lobaki yango koloba mingi eza eloko te ba omona ngo na preuve basi les ana tamo na robenga bino ba caméra même na bilika mona ebisaka bino yango ese komi aza en vie peut-être tabi aza en vie oui na wapi avanda wapi aza en Kinshasa oui wapi ngamonde na place aza donc ceux qui n'a raisonné Mobutu na ba pouvoir na bango ancestral na pouvoir bankoko aza en vie mais na bo moto aza en vie te na bina pesi bina tike bino temps po na ko ezelo moi brusque te eleka na ba télévision eleka na ba cameraman ba roya batu ba ozale bele ba mona ye moko opesa meeting parce que aza na église moko comme pasteur ate ya ye moko otema pona ko réclamer biloko na ye aza en vie sikoyo princesse wana bakenda tomona na Maroc kuna mama bobia da pa tikala wana eza mita scène te wana mama za problème te wana za mama nga aza problème tikala kuna pona ni ya za problème te mama pe ayeba ki ko te muto ayeba mama za président wana ya Maroc nda oyebango mama za problème te nga kutu na libala nga ifo yaza oui na libala nga ifo mama kosela mama bobia da bazala mais siko yesko avanda tiko na Maroc ayebi bakambo wana te président ya Maroc nda yebango mama na libala nga mama kosela mama bobia da akozala po ataza kuna tokizwa ye oui il y a un problème est-ce que bino relation na bana Mobutu nyonso to bosola rappel bien to sola kana biso bien ngana zaki ati ngana uti mboka nazani Équateur ndina ye na yakina luka bango lokwa ya grand frère nganzanga aboy ko monanga mais nyonso to baza poso monanga to mona na ba même baleki nzanga même bana nzanga même basi na nzanga to za problème te ye moko nda boy monanga mais nga za problème na iti mais pourquoi boy ko mono pourquoi azo reconnaître yote bon na yebite ba singa za poto aye nanu ate na mona pe tant na zaimwa mke mais présence nemde na yena awa azana ate azana to soki aye peut-être to mona mengana ya nzanga to za problème te na mwasi na ye na bana na baleki nyoso bazawa to za problème te za ya nzanga ya donga Mobutu malo Mobutu baza na bango belé na za problème na bango te malo Mobutu kuto sola na ye kwa za ki gouverneur ya Guadeloupe nani manda bana manda bazatu sola na bango bana Kongolo bazatu toza ebele mais pona ko sala ni wana ya koyeba na kufana ko sala association moko biso famille zado il faut to sangana malem biso za problème te c'est que pe président Mobutu tata bande ko bota bino lokola balifuma te aza koi il faut bota partout mais quand ça ko bote belo ko balifuma eza problème te tindira ka ko tindira mama na ngai mama na yo tango banda ko lambela papa yo ka beti mai butu na utimba campagne na beti mai butu ko ba nye wana ko fanda ko benda moi eloko ya mobali fala ki sabokasi mais kasi mama tango yo banda ko lambela ye ti tango zo lambela banda ko lula pete abanda ko lula te po aza mwasi batu kasi kama li solo te mama aza mwasi batu bando se pe akane lubu biso toyoke loko wana ce qui n'est si oye ko présenter par président Mobutu mwasi na ye yo travailler yebaka ko botola mwasi te wana azokosa bakosa eza bongo mama na ngai eza bongo te bazokosa eza bongo bakosela papa mama na ngai bo mutalula bati mutako bota bana 32 mama tokotela ye akotele pa biki eza lokuta oui eza bongo te bana membre na lobby en tout cas président Mobutu donc place ya zo kita il faut kaka baloba mobala lekaki wana akopema lokwa lifuma
apemi yali benini bana mama tota ndenge ba ko la mana to continue masolo ezabe kitoko mi to la ndenge ba osala mbote mama mbote mama na ngai na ko sepela mingi babi yo muto ko lambela ka Mobutu lelo penga pe chef Nzamba Nzamba nazo meka pe loboko yo ya tata Mobutu ndenga bande ko li eza bongo te eza bongo mama na nga wana tiko ozo sala ezambisi nini ezali ngolo omoni lokola tuboza presse makambo ngo eza presse tosomi kaka mwa ngolo mpona kolakisa ke tozolamba mbisa mai na makemba na solo tozolamba naza na esengo koyamba bino na kati na esika oyo eza bana na nga boye na kati na esika oyo nasepeli makasi mpona kolakisa bino ke batata na bino président na ndeko seti yale bazalaki bandeko na biso batata na biso ya mboka na biso asaleli ekolo na biso kongo mingi kongo biso bandeko na ye tobandaki kolambela bango lilubu mbisa mai makemba pondu ya piyo musaka dongo yanga tozolamba bele mokolo lelo tozolamba makemba na mbisa ya mai mbisa yango kaka ngolo tozomona wa toza na ngolo kaka mpona kolakisa kaka kamwa sine mpona mboka na biso otala kaka mboka ndenge ekomi osomba mboto ya monene ekomi kamwa pasi bana membre ya libe kitoko mi soki namoni princesse ndenge azotuta tala ndenge bana bazala penepene batata akosunga be tata na ye ezalaka be boye na mboka nde tobandaki kokola omona mwana penepene ya tata tata azoyebisa tuta boye tia oyo eyali be bongo te sikoyo olobela mama bandeko bakolanda biso okosangisa makemba na Thomson na kati nakosangisa makemba bozotala Thomson nakosangisa makemba na mbisa mai na makemba na mbisa mai na kati ok osangisa ngo na kati ezala mpe kitoko bato bakolia bakosepela bana poto ba diaspora bokolanda mama ye wana moto ete alambela président Mobutu moto ete azalaki na kati ya makusa na famille présidentielle lolenge ndenge ezali soki neti bafamille bazali kolamba moto azali kolambela mokonzi ya mboka azolia neti moto alambelaka Fati Beton moto abandaki kolambela Joseph Kabila azalaki be lolenge nini moto ya makusa bino bozwa chance wana ta omona bango me ngai namoni sikoyo moto abandaki kolambela Mobutu Sese Seko Bumuwezu Wazapanga yo kaka oloba ngo ifo peme Mobutu Sese Seko Bumuwezu Wazapanga yali bongo te Mobutu Sese Seko Bumuwezu Wazapanga mais bakombo ngo peza bakombo akanze mobali aza nkoyi aza mobali donc vraiment il faut Mobutu Sese Seko Bumuwezu Wazapanga balobete komba ngo eza kitoko balobete eza nkoyi mobali mais na kati ya nkoyi wana président princesse Bolimbisi totonga mwa moke papa azalaki be ndumba akobota bino kwa balifuma azali mobali kitoko ozomonte biso mpe atelemi boye mobali bango moko basi aza mobali loko azalaki na posa ya royaume ifo abota partout oui akobota bino kota koleka foko toyeba kaka Bumuwezu alekaki wana aza mobali abotaki partout mpo azalaki na kokaba epuis loko azalaki na posa un jour Congo comme a royaume yango nde asalaki aza na bana mpenza donc monde entier papa biso aza na bana monde entier toza monde entier soki na Chine okuta papa aza na bana États-Unis France Gabon donc aza toza monde entier même soki na Rwanda okuta bana misu baza na Tanzanie baza donc toza monde entier so bito toza debout donc tokozwa pela etende Kinshasa so biso tozofanda bana Mobutu na bakoko donc toza ebele wapi nko tosangana stade de Martial ebukana bana membre bokini peut-être abi mokolo ete bakosangana stade ekobukana yango wana bomoni tozaka na makusa Montréal ebele akolobeza te totala ndenge mama ndenge bande kolambela président Mobutu ngape na komeka supu wana mama alambelaka président Mobutu tanga zoya na nsele mama teko bande olanda pe na nsele olamba
Abalaki kokende na selele mosusu na ndako ya ndeko na ye seti yale abengi biso toke kolamba biloko ya authenticité ya mboka bangukasa badongodongo authenticité biso wana tozokende na gbado tokende yakoma tamboli bamboka mpona kolakisa le wana bandeko bazalaki avion pamba kinger tozokende nango mpona kokende koyamba bandeko bazali koya na mboka na biso na gbadoli ya komi kuna bale bameli Noël bonne année tozongi kisasa. Ok. Talibe bongo bana membre ndenge mama ndenge lobi tolanda makusa koloba mpema chef Ngunza Manzamba koloba mpema tolanda be makusa ndenge za kobetama. Makusa eza pleka totima ya moto mpona kosukola mbisi tiango na mai ya moto mpona ze tosali makemba toza kotuta tomate mpona kosala sauce ya tomate na matungulu na bapilipili toza kosala ndenge boza komona tolambi mbisi wana na mafuta ya mbila ya authenticité omoni mafuta yango ya pimbo ya mbila oboyi kosomba l'huile tolakisi ke tokolamba na mafuta ya boko mafuta ya mbila ezalaka gu kokoyoka ngo gu lelo ndenge bokolia nazokata ndembi nazosangisa na tomate wana naza kolakisa mwana na ngai soki ake libala alamba biloko libuku ndenge biso batata mwasi nde tokendaki kolamba alambela mobali sauce bloke ya mafuta mbila makemba na mbisi na basolo na kati matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza te mwa misala emonani linga koloba eza te outi mosika esasa tokomi action eza tomate ya mbuma na mafuta ya mbila tokalinga yango mpo esila mwa ngai moke bongo totia mpo biloko ya naturel ezala bien ntango na kobala mobali na nga na olinga te aliaka biloko na chambre froide ya bando obelabela te donc mpo nalambelaki boye yango na ye na préféré tolamba na kantine na ngai eza bien natia yango kaka tomate ya mbuma na mafuta ya mbila mais esali bien mama na tozotia makemba na se makemba neza ya mobesu après totie ngolo après nde tobakisa solo donc biloko moko eza naturel tobokela mwa pipi moke mpo topanzango mafuta nini ngolo ezala mwa zei tosukola yango deya na mai ya moto sikoyo tosuka yango na mai ya malili donc ngolo mpenza ya fraîche so olia yango chaque jour obela te obela poani to ozala bien bana poto so oza na posa yango ekomela yo donc ngolo mpenza otambola owapi olie oyoki bien biloko ya fraîche donc bana poto bobanga te badiaspora nyonso boza kuna so boza na posa bilubu oyo ekomela bino bino moko makasi na bino ekoma bolia na mwa pima esusu do eza naturel ndenge eza wana tofini kati mai eza eswa te tia mai ese pesaka na mai wana ese telema te pesa biso mai totia mai wana mai mosu eza te oni a tokomi na suka so fungolo mwa biloko na biso nde ezobela donc mbisi makembe eza opanzana te mbisi mpe yango oyo eza opanzana te donc ebimi vuma mibimba mbisi yango oyo eza opanzana te totiaka mpe basolo ka ya mibimba po ta mosu motu mosu olinga solo te alimbisi ya pamba totie mpe mwa pilipili ya mbuma donc so oza na mposa ya pilipili opanzi donc nde eza boye ekomi na suka biloko na biso deja eza ya obela tokokita yango siko mpo toservi tolia boso ete biso bona appétit en tout cas badiaspora so boza na poto bozala biso motema bien mpo tolia biloko ya fresh bino mo bomonde eza oza deja obela badiaspora nyonso boya bolia kitoko nzungo ndi makambo voilà ana moi tokomi na suka biloko yango ebeli tata mosi na moi biloko yango ebeli ebeli
Ils appellent bien. Ils appellent bien mungwa. Oko banana na makemba. Obandi na makemba. Makemba biso eza mobimba. Eza vraiment panzana ti. Ya mibimba. To servi apo mutu na mutu azwa ndenge moko amona aulela ngo. Na ba solo na biso eza mibimba. Do biloko penza eza fresh. Ba diaspora kuna pe bolie biloko ya chambre froide de Bel-Air. Ko bosenga congé. So lié bo 1 mois. Tango ozonga poto. Ko bakisa ta 10 kg. Kitoko wapi. Bomona ba mbisi yango bimimi bimba. Na makemba. Na solo donc so lié bo 1 mois. Okoti wale. Eluboyo. Biloko pe bangala na bangwanzi. Moteke po alamba boza pasi ya kokate ya mela pema Fina pipi morona. Sko pipi to finate po mutu na mutu afina pipi soki asepeli nango. Do biloko yo eza ya bangwanzi na bangombe. Soko yo muteke olingi olia yango bien muluba olamba ngo fo okota classe po cuisine yo matato wapi. Ebi bima so bango ebi mbimba te epanzani te eloko te po biso to ebi kolamba ngo. Nazo basolo zomona ezala bien po na nzoto ezo matoza na sucre donc basolo ezo sunga makasi donc komi na suka tokomi presque na suka mama bakisa biso pipi eza bote biloko esili ti fale potika nango lia tata mwasi table na biso komi déjà prêt to nde toza boye tokomi ya kolia moto na moto aoservi biloko to nde tokomi boye émission na biso presque ekomi na suka nde makambo balobaka te chef ngulu nzamba nazala belo koso nazala belo koso bomoni ete ndenge bilubu ndenge ezali Montréal ça va bomoni ete bilubu ndenge ezali awa napusana mokongo mpasi bapoteli bomo baimoraide ozwaka biso pamba ndenge tozwa kaka biloko yango awa ekolo na biso bokoko etikala tata mwasi nazwa princesse nazwa zwa toza déjà prêt do toza ya kolia awa omoni nakozwa kaka awa babi mbisi epanzani te o mbisi eza ya mibima do badiaspora ntango bowuta poto so bokitiki likolo bokolia maboke do biloko so ya fresh awa nde masolo eza nsima komine ya mobulu na se ya mange donc oyo mpe ope ata na fufu okolia yango na fufu do kolia na fufu okolia yango na kwanga do eloko nyonso moko oseme biso lokwa toza bangwanzi toya bangombe nde tolambi yango boye do biloko mpe badiaspora tobenga bino so boye so bomoni ye bolia biloko alaise yo wapi mais siko na mboka sikoyo biloko sikoyo babe yango kombo nini na monoko ya mboka na monoko ya mboka babe yango be kombo nini fondo na susu tuna mwasi oyo tuneke oyo baza bandeko na biso donc oyo boye tine balani bekomba nango fondo makemba abenga yango fondo na susu donc na mboka tobe yango fondo na susu bana mambo mama bozwa te tomeka be liboko yango mpe toloba zwa lutu ozoka kolia soni do biloko nde eza boye amekawa ye amekaya ye mataloma ye amekaya ye amekaya ye mibalandonga tamoya ye iyoyoyo bana mambre biloko yango ya mboka eza mpe mwa gu eza mwa gu te mpe eza gu badiaspora momoni ete boyo chef nzamba nzamba azala be lokoso ye aliaka ye kaka nyonso toka aponaka tozotala na kilisi ngai naza moto ya bonkoko
na ngami ko tombo la culture na biso to kota bilo la culture faut ko liango ko sepela et puis moko mo ko lianga ko loba ko belo lenge boni ya biso ya bangala ya ngoyi la coutume na biso ya ngoyi mwana soki azokende libala eloko ya liboso bakolakisa ye kolamba fondo na susu donc moi soki libala il faut ayekwa kolamba fondo na susu ya biso ya ngoyi ntango bakolakisa fondo na susu ntango apusani moke akomi na zemi tokoti na ye na kolakisa ngukasa malembe mpe na yo mpe tokomela na ngukasa elongo na makambo etali yo ngukasa ezali be bongo nde eza bekoti kibi te eloko te do tolambi yango na biloko naturel yango momoni na mafuta mbila yo moko moni na miso wana moni mafuta mbila na tomati oyo nini solo esina pipi do eza biloko mo esalami na naturel yango bino mpe boyoko benganga mpe nakoliaka boyoko benga nini yango boye nini yango alo mama weto mama alo Bon appétit. Merci. Depois aqui toko wapi. Donc un mot coach wale. Kolie biloko. Moi mon moni te biloko mboka. Tolie biloko mboka makemba mélanger na mbisi ya mai. Mbisi ya mai yango pe na solo na tomati mbisi ya mai yango eza mbisi moko epanzani te. Ebimi kitoko ebi malamu. Princesse biloko bolambi yango tata mwasi botangela yango na classe ou bien lolenge boni lolenge kaka bamama balakisi biso nde bazali kolamba mpona baya na bango awa bango bazoyela bandeko na bango baza bakonzi ok ifo ya kokuta mama na ye alambi biloko mpe ya kitoko alia mpe kitoko ok yango na biso bana mpe tolambi bana na biso mpe bakomi kolamba ok mais okoloba nini na badiaspora nini otu bakolanda biso na ya biso podcast télévision émission oyo est ce que c'est omona de émission barepas culturel traditionnel oui omona yango vraiment bato bazolia biloko moko na bo émission moko tala omona yango mpona bato bazolamba biloko kaka ya bamindele ya mindele ya mwindu mais otika omona yango te biloko moko ya bato mwindu bamona bato vraiment balamba biloko bonko otikala omona yango te mais omona yango na liboso na ya biso podcast télévision yango wana bandeko nyonso to bolingaka biso babone na biso tozalaka na confiance na bino mingi tozala mpe na bolingo na bino makasi tolukaka mingi kotia bino à l'aise lokola ndenge papa ndenge atiaka mpe mama na ndako à l'aise yango mpe biso podcast tolinga kotia bino à l'aise mingi yango napesi merci na boss Roni Malundama merci na boss Yannick Malundama merci na Jack King boss Jack King Malundama kaka bango na baza groupe trio bakosala makambo ebele mais merci na ngai lisusu napesi na mère Nora Chou mère Nora Chou mère ezo umela mère Nora Chou elibe ko umela na kozela be lokole na yo tindanga te tindanga na kenda ta mwana western union kuna na kende tindanga ta na monogram na kende tinda chef wa kende akende ko welela kuna tuta na kuna pona kozwa ta mwa code yango na mona ta na kozwa nini mwana sepela molonga nanga sepela bato belé ba obalinga ngai ba sepela mère Nora Chou tozana yo merci mère Nora Chou na banzi to yokinga mama yo kaka ete mwana na banzi te mama yo ki mwana alibe kokokisa yango merci nkola pambola yo bankoko ba pambolo merci d'avance na bosanité na bino nyonso tu boza kolanda ba sponsor nyonso tu bolanda ke émission oyo masolo pe mabina chef niza mazamba bosepe nango bozana produit na bino elinge yebana olinge te to lobelango benga numéro wana koyamba chef ngunza manzamba to kolobela produit wana kitoko makasi ekoleka kitoko
espace ezali bomone émission na ngana zana sponsor mon côté olingi sponsor oya benga tokotia yo makamba kitoko tokosolo la produit no koyebana ya mwana bomoni na kata podcast makamba eze fungwami bele wana ngai na émission masope mabina na zana posa na bino ba sponsor na fungoli porte boya na produit na bino tokolobela bino ezalo teka mapango za mwana poto za mapango no abatero zo teka benga chef nzamba tokolobela ngo epie kotekama ezalo sala kanini benga tokolobela ngo tozana posa na bino pona totambola musala bana bakoko ekende liboso princesse ozama loba bon nga za poste na makambo lo bebele te ya liboso na pesi mokolo chaîne merci pona idea azui ya kozwa ya kobimisa chaîne na ye et puis la kosola la biso po biso tozane ti humilier okoza olati bilamba oteni otolati bazobenga biso bandoki bazobenga biso banganga meza critique africain loko ya kanisi na biso za madame na ye libota na ye mobimba na bwake libwango folo lebele na mikolo ko ya soki nzambe alingi na bakoko to monana mais peut-être batu ebele batongi ba ko mona ka zolo no elongi no lokola mobutu akala tata mwasi omoni yango te zolo na elongi ne lokola mobutu vraiment photocopie batu musu ba bi elongi ya mobutu po na batu tu ba ko loba kaka oya zakaka mwana mobutu princesse ndenge ni kokoka na papa boy eza nini yango papa na biso tanga alobaka liputa vert alobaka pantalon te azaka koloba liputa ya vert donc alobaka pantalon te po amona kisoke yindi mibali bakoki kokima ba mama bakosala nini bakotelema même tango Jésus akufaki mibali nyoso bakendaki me basi bazaki na tembe babangaki basoda te bafandaki wana ti Jésus akata motema loko ya azalaki voyanda za koloba liputa vert po abike soke yindi ba mama Kongo bakosala nini bakotelema. Ok. Ba diaspora nyo surtout boalibe kolanda biso wana na bosanité na pesi mbote na ye moko boketu premier mutote ako salaka pona culture ya ba sengele ba tokuna Équateur bokende liboso te mutote ako bundela kabina kolowa kuna nde boketu premier na yo kaka tango ayaka na gwado ko yimba na landa se papa na kipase mama na landa se na banzelo yo bazanga mbongo yogo yo rate chance yo zangi bokesu premier na landa te mama na kipate mama na landa te na mibalo yo ba yogo yo rate chasse yo zangi bokesu na otindelo fololo bokesu la muso ba diaspora nyoso batema toza debout oto boya pe to bima na bala soko boma ba biso yo surtout ba congolais wanete princesse alobi kimia botana bino to botika la malamu na pesi bino merci minga bino chef nzamba ndenge te boko benga kangai boko sola kana ngai boko avua na ngai numéro za wana soki boni boko avua chef nzamba bo bengi numéro wana bobika toyo kabua kaka ya chef boko yo kangai merci na bino bato boko benga nga boko soutenir nga na mwa moke na bino boko pesa ngai na musala oyo na pesi bino matondo mingi Nzambe alola batela bino bankoko bazana na bino batondisa bino bibunga na bino ekende liboso bankoko bamona bino bana bino bakende be liboso omona ozali papa ozali mama ozali be ko soutenir musala ya mwana moninga yeba pe ba ko soutenir pe musala ya mwana na yo voilà ezali bon tata mwasi ba mama apoto ba tata apoto bilenge apoto ba libe ko sunga ngai ba peke bana ba pe ba sunga be bango te merci chef nginza na pe bino merci mingi Kimi abota na bino merci tata mwasi tokende liboso na Yabiso podcast télévision balobi masolo ya kitoko evandi na Yabiso podcast télévision olingo ba masolo ya culture awa olingo ba masolo nyoso awa bilubu nyoso tu awa biso toza biso bato ba polémique te bongo te toza polémique te toza bato ba polémique to boy ba entela kendeki kuna entela chaki mungu kuna ente wana bazabe basongi biso to boy kishishi wana nde to boy ko pelisa ka moto wana kolobela komwa moto yeba bandeko na ko pesa bino secret moko omoni kolingaka te kokota karo na vie ya moto vie privée ya moto omoni internet ndenge tozaka bona internet ezaka be makambo bele makasi tozana ba marabu bazana banganga bato bakota makambo bele baloji bazali kaka na kati internet siko yo soko zo kota ozolobela neti kombo ya mutu yeba ke mutu wana adape na bokonza ko pe ko boma yo ya bongo te procès c'est ça bongo neti ngana fandi bwena ene mission na c'est le procès dans zo la kisani procès wana bo yo pepe okosta na ngama bete okoti ni na koti na kati ya makambo ya procès yango totika kofingana tosala eloko ya kitoko ya mayele
bana biso bayeba bakola malamu etikala histoire bana biso bakola na makingo te bana basi bakola na makambo ebelebele te boyebi yango kuna botala bino okutani mbala soki yesu atondi te baba liwaya sondima pepe unga nazwa bomo ya sekwele ukilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamu